bana ya poto baza na posa ya koya na Kinshasa kopema na ndenge ya kimia tala appartement yango oyo na GB donc sur Macadam appartement ya une chambre salon cuisine salle de bain appartement meublé propre lokola na ebité bino moko bozomona très très propre ils en a Macadam $1,700 à négocier donc une chambre salon cuisine salle de bain, la toilette visitée, $1,700 à discuter.